Ingeta, 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 la famille, ingeta, 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 ba abonné nyonso ya Étoile Nines TV, ingeta, 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 awa makambo sur makambo, dossier sur dossier, ba dekonanga, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça va chauffer, na ndenge moko ya somo, ba dossier zali, Congo na biso na créa Congolais la famille. Nani a créé Congolais ezaka nzambe oya créé batu nyonso to biso ezalaka na butu bosusu oya kela biso nzambe na lola kolala kolamukana ya sika kolala kolamukana ya sukaina kolala kolamukana ya moto kolala kolamukana ba dossier sur ba dossier ba makambo sur makambo ba affaire sur ba affaire na ndenge moko ya somo. Grande joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge tolobaka toujours soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezali te moya ya koya ezate toyaka toujours soki matière litière ezali nde tokoya na pete nyonso soki litière ezali te malamu to vanda na biso bandeko nanga. Lelo toye na litière ya Matou Samuel. Na bandi ebela batu bayebi le frère Matou Samuel ebele ya batu basipilaka na banzembo na ye, ebele ya batu surtout bakomi ko s'adapter na vie na ye ya kilelo. Tango toolo ba vie na ye ya kilelo, ba vie eza ebele ba makambo ezali bandeko nanga. Awa le frère Matou Samuel aye kopesa lisusu matière. Kande na yeb sarabino, en tout cas ngana kendaka nanga koluka matière te, numéro nanga ba téléphone yango wana. De place ba matière eyaka. Tango totiaka ba numéro na sima nanga wana, de place matière eyaka WhatsApp nanga ezalaka kaka moto. Soki na lakisi bino awa WhatsApp nanga bomo na ba message eza ya koyinda, eza ya kobeba bandeko nangai. Lelo na ye lisusu na dossier ya papa na biso Matou Samuel. En tout cas kande boyebi ndakosala na liste selon ngai, mais parce que batu déjà babengaki, parce que déjà batu bakomelanga yango na osala analyse papa Matou yoko silikate, parce que jour mosusu na sala ki analyse moko ya papa Matou na monaki atindaki message na YouTube mais esimbaki nango te. En tout cas kosilika na yote eza kaka makambo eyaka vie kendaka nango ka bongo na ndenge kaka ya bongo bandeko nanga avana kota na muzindo ya situation na biso ya lelo ekozala malamu et encore malamu mingi na ya nano ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Gracia Mpoyi na pesi bambote na mama Lisi Mpitu ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na la parisienne ya Tongo, madame Judith Diampo Visa.
Bambote nanga na Franès NM Franciel NM et pourquoi pas tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Ménage Kazadi na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Bade bonanga to landana no sport na zozonga sima pona koya ko continuer analyse na biso kaka ndenge esengeli. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, Kimobali salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, bergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombangu, papa, mama, yo oyo, otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, bona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, gros solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavke oko sepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand est obete la rabino masolo, batela santé na yo, soki oko batela santé na yo te, mutumoko te akotikala, ko batela santé na yo te. Yango eza toujours et encore ya mutu ya, en tant que mutu, soki monike na nzoto na yo, ozomi yo ka bien te, malamu benga, gave cœur na lombangu, aya ko sunga yo. Gave cœur azawana azo sunga kabandeko na biso nyonso oyo bazana problème ya santé. Good news, bonne nouvelle, sango yamarlamu abari njema. Gavker ayena ba solution ya makasi, Gavker ayena ba solution ya kili kilipe ya kafu kafu concernant makambo ya mabota. Toyebike na kilelo oyo ebele, je dis bien ebele ya ba couple ba panzani ba kabwani mwasi na mobali. Pourquoi? Parce que bazo bota te monaka ba famille, surtout ezalaka ba famille ya mibali bo bota te il faut ka obala mwasi mosusu mais to bosa na kake makambo ko bala ya ko bota plutôt ezalaka pe na mibali mosusu semence na bango eza makasi te pona otia mwasi zemi eza pe la basi mosusu baza pe na capacité te ya kokumba zemi pe na ba couple ba incompatibilité ezalaka. Yango Gavker ayena ba solution ya ba femme porteuse, ayena ba solution ya kolongolaka ba maki, ayena ba solution penza ya makasi concernant makambo ya mabota. Pona ba précision ya kafu ba précision ya kili bo contacter numéro oyo ezoleka na babande d'écran na bino na ndenge moko ya kitoko. Bande konanga Étoile Nines TV azalaka chaîne moko commercial. Ozana besoin ya publicité, ozana besoin business na yo etombwama, ozana marathon osalaka, ozana besoin penza batu ba participer na marathon, oza prophète, oza prophétesse, ozana besoin batu ba yaka ko consulter yo, en tout cas komela biso awa to loba makambo ba marabute soki oyebi ke yo zanganga osalela ka batu bakisi komeka kutu ko benga biso te awa eza chaîne bana nzambe. Voilà, eza mwa bongo ba numéro na biso eza sima bokoki ko contacter biso to ko salela bino musala na ndenge esengeli. Voilà, bande konanga ka ndenge boyebi lelo oyo na ye na makambo ya papa na biso Matu Samuel. Avant na nuna kota na mozindo ya makambo masolo ya papa na biso Matu Samuel oyo ya lobi. En tout cas bande konanga na zana mwa histoire moko ya mukuse kaka ya papa Matu Samuel. Papa Matu Samuel abando tambola na quartier moko. Ale tango azo tambola na quartier moko boye. Aye komona ndako moko ya munene, ndako wana ezalaki na 6 chambres. Alors baye kotum na papa Matu Samuel oyebi mokolo ndako oyo
Papa Matou Samuel alobi ayebite. Nde ba yeko yebisa yeke no ezanda kwa nani ya Feregola. Akamwa alobi Feregola. Ndakwa kitoko boye. Ekamwisa penza papa na biso Matou Samuel. Motuna bato batuna kasiko papa Matou Samuel ndako ya 6 chambres ka ya pamba yango ezokamwisa ye. Na carrière nyonso o papa Matou asala atikala kotonga ndako te. Yango bando kamwa ndako a Feregola parce que toyebi ke Feregola zaka na ndako moko te. Feregola zana ba ndako ebele. Soki Matou Samuel lelo frère Matou Samuel lelo akokamwa ndako ya 6 chambres. Siko le jour akoya koyebisa ye ke no Feregola zana ba ndako 10, zana ba ndako 20 ekozala ndenge nini. Wana siko ya kobimisa nzembo azo yembela Feregola to ekozala ndenge nini. Ezaka motu na bandeko na ngabino moko boyebi ngo susu to koti rappel songi songi ezala ka bongo. Isongi songi dans le Seigneur. Isongi songi ya mokilité mais dans le Seigneur. Eza moi bongo na système a bongo bongo. Sans plus tarder la famille en tout cas na tie la bino nanu maloba ya papa na biso Matou Samuel. Na mituni nzambe pona nini boye pona nini boye pona nini boye. Voilà na matisana no mwa volume. Ok. Voilà. Hervé, papa Hervé. Non, Hervé, ali bosolé qui a ya quartier. Donc oyoka. Donc ayebide na solo ba wana na baselima na bakitoki bosi. Biso to musi ba kuna wana ba lekta biso. Ko ngata mpe na ina ba ngiringiri na yebike Hervé apete la ngamba. Moni l'église passer makamba ozana na barabara mokoto. Biso ba ki kobeta kuna quel mana na guitare so na zobeta na ko biso mona fera ye wana ko Hervé mona zobeta na ngamba. Donc j'aime beaucoup les gars ça wana basabu na baleki boyo ça la fierté de biso quand on parle de Ferré Fali ça la fierté de biso quand je vois encore des maîtres Gims sur les là ça les intégrateurs banzi monanga en tout cas coup de chapeau na bana na biso oyo lelo bazo ça la fierté de biso donc ezaki congolais tokoka bolati besoin de relation na maître Gims alors maître Gims ça za mwana Gims ça fait ça témoignage na mona ba RFI qui Matou Samuel a bercé sa musique a bercé mon enfance. Donc voilà, il y a mon moni azo yeba bati. Oui, toujours on a réseaux sociaux. Pour la derrière les réseaux sociaux. Kaina Martina Ngomba azo donc voilà et c'est ça. Quand je vois son père c'est notre vieux. Vieux tout la tchalana, tout ça là à tout moment donc rien à dire parce que pas na biso wala na culture ya musala biso. D'abord ba son boni faire. Ça pas voilà Hervé papa Hervé. Donc Hervé ali bosolé qui na ya quartier. Donc ba petit na quartier na biso na kitoki mosi wana. Donc ayebide na solo ba wana na baselima na bakitoki bosi. Biso to biso ba kuna wana ba lekta biso. Ko ngata mpe na ina ba ngiringiri na yebike Hervé apete la ngamba. Moni l'église passer makamba ozana na barabara mokoto. Biso na kiko beta kuna quel mana na guitare so na zobeta na ina ko biso mona fera ye wana ko Hervé mona zobeta na ngamba. Donc j'aime beaucoup les gars ça wana basabu na baleki boyo ça la fierté de biso quand on parle de Ferré Fali ça la fierté de biso quand je vois encore des maîtres Gims sur les là ça les intégrateurs banzi monanga en tout cas coup de chapeau na bana na biso oyo lelo ça la fierté de biso donc ezaki congolais tokoka bolati besoin de relation na maître Gims alors maître Gims ça mwana biso ça mwana Gims ça fait ça témoignage na mona mona ba RFI qui Matou Samuel a bercé sa musique a bercé mon enfance. Donc voilà, il y a mon moni azo yeba bati. Oui, toujours on a réseaux sociaux. Pour la derrière les réseaux sociaux. Kaina Martina Ngomba azo donc voilà c'est ça. Quand je vois son père c'est notre vieux. Vieux tout la tchalana, tout ça là à tout moment donc rien à dire parce que pas na biso wala na culture ya musala biso. D'abord ba son boni faire. Voilà.
tokotisa mosusu ka ndenge ezalaka. Voilà. Est-ce que na kosi nga elo nazo féliciter d'ailleurs pour faire l'école parce que dernièrement na tie na côté wana to le kana ba kitoki mosu wana ba selemba na moni ba immeuble moko etelami wana ya na kwa lo ba kote pa fale mo lo belango parce que kotika lo ba ko pa tsusu ba tela moni immeuble moko ya 6 niveau ya 6 niveau c'est on fait l'école en tatoni yango parce que nini ayaka sai ko le ka pe na ba kitoki mosu na ba selemba wana atanga pe wana a honorer secteur. Est-ce que na kosi nga elo nazo féliciter d'ailleurs pour faire l'école parce que dernièrement na tie na côté wana to le kana ba kitoki mosu wana ba selemba na moni ba immeuble moko etelami wana ya na kwa lo ba kote pa fale mo lo belango parce que kotika lo ba ko pa tsusu ba tela moni immeuble moko ya 6 niveau ya 6 niveau c'est on fait l'école en tatoni yango parce que nini ayaka sai ko le ka pe na ba kitoki mosu na ba selemba wana atanga pe wana a honorer secteur. Est-ce que na kosi makambo ya papa na biso Matu Samuel na Feregola eza ya koyinda ezoyinda bandeko na nga ezobeba kande na yebisaka bino soki makambo eza ya kobeba toloba na biso ke makambo eza ya kobeba bato ebele bazotuna mama Étoiline comment ça fait-il que frère Matu Samuel aza ya Nzambe mais akomi kotombola mingi Feregola azotombola ye makasi bato bazotuna mama Étoiline eza façon ya frère Matu Samuel alingi asenga aide epa ya Feregola parce que tomonaki biso nyonso frère Matu Samuel abandaki kosenga ba aide abandaki ko réclamer plutôt ba mwa mbongo na ba interprétation ya banzembo ya maître Gims leka na bémission leka na bémission jusqu'à ce que maître Gims azalaki obligé à kufuta le frère Matu Samuel. Tomonaki awa bana majabu babandaki koyemba banzembo na ye en tout cas asengaki droit d'auteur. Yango bomona majabu ayaki kokata ke pas question ya koloba lisusu te ke no ba yemba ka ba musique ya frère na biso Matu Samuel. Eza mwa bongo. Lelo oyo le frère Matu Samuel akomi kokumisa Feregola, akomi kotombola Feregola partout, mata kita ekomi kaka Feregola. Neza façon ya koloba ke non alia mwa bongo parce que toyebi ke biso ba congolais tolo bango. Biso ba congolais surtout la plupart a biso ba kinois tozalaka somo. Soki mutu aza na besoin kolia yo mbongo ekozalaka kotombola na kotombola yo. Ezalaka bongo omona ka mutu otombola yo siko kotombola yo wana yo ozo sepela okomi kobimisa mais na kati ya motema yebi na yeke no nazolia yende mbongo yango bato ebele bazotuna mama Étoiline c'est une façon ya papa la biso Matu Samuel alia Feregola mbongo yango akomi kotombola lelo Feregola parce que ye aza normalement mwana nzambe il falaki abanda comme bango bayemba kala abanda kata kotombola ba génération ya sika atombola kabango boboni mwana kingandi bo soutenir ye tala kwa ndenge azoyemba kitoko ye d'ailleurs ko encourager pe bato basala ba interprétation ya banzembo na ye pour que banzembo na ye elimwate na nini na circulation tolo bango ka bongo mais ye atiki ba oyemba makambo ya Nzambe akomi kokota na ye na batu o bazoyemba ba musique ya mokili eza pona mosolo to eza ndenge nini bandeko nanga kande na lobaka toujours et encore tango tokomaka na air analyse ebetisaka biso moko pe mutu ebetisaka biso mutu fort bandeko nanga ezaka pasi eloko ka na komeka koloba selon analyse nanga eza que na Congo na biso ba star mboka na biso bazo souffrir ce qui est vrai bazo souffrir yango soki bomoni mwa ezala basala Nzambe ezala bato o ba oyemba musique ya mokili ezala bandeko na biso ba osala ba théâtre soki omoni bakomi kosala ba makambo mosusu moko boye bo trouver yango te lisusu normal te mosusu bo comprenaka bango na bamboka mosusu toyebi ke star azalaka paye ba hôpital na bango ya ofele bakendaka ba hôpital moko ya bien eza te keno ba hôpital moko ya mike te ba hôpital moko ya minene
bakendaka soki lelo akufi kozala te ke non il faut basalela ye ba cotisation pour que bakunda ye te l'état akozwa charge na kokufa na ye wana l'état akozwa pe charge ya bana na mwasi ezalaka bongo mais ce n'est pas le cas avec notre pays Congo na biso yo moko se débrouiller Tande boyebi ba papa na biso neti ba papa Matou Samuel baza batu moko bango bazalaki ka concentré focaliser na makambo koyemba la plupart kane bomona ta bandeko na biso ya théâtre bazalaka na misala misusu te ekomi mwa lelo oyo toomona ba mosusu bakomi kosala na ba business na bango bakomi koteka ba sapato ba bilamba ba sac mais nakala la plupart ya ba comédien na biso bazalaki na temps wana te parce que ata kokende Chine ezalaki pasi kokende Turquie ezalaki pasi kokende Dubai ezalaki pasi aosomba biloko wapi pour que abanda kotekaka abanda kodefisa ezalaki penza pasi tana bango nyonso ezalaka kaka répétition bakomposaka banzembo basalaka boye donc ta ya kokende kosala ezalaka te yango esalaka te mbongo oyo ekotaka ezalaka kaka bambongo ya banzembo na bango oyo ekotaka ezalaka kaka bambongo ya baconcert na bango bandeko na biso ya batéâtre ezalaka kaka ndenge bakendaka batéâtre batournage et d'ailleurs eza kutu na baplace mosusu bakendaka kosala ya ofele bakofutela bango ka transport et puis c'est fini pour votre information eza mwa bongo siko eza mwa pasi ya makasi donc soki bomona lelo le frère Matou Samuel azomeka meki koto yo akomi kotombola tina ba faire egola batu bazoyemba ba musique ya mokili en tout cas bandeko nanga ba bilo mosusu il faut toloba eza bien te en tant que mwana nzambe ozotombola ka batu o ba oyemba musique ya mokili mais de l'autre côté papa pe azoluka moyen ya ko survivre na bana azoluka pe ba revenu ekota na kote na ye eza mbongo soki amoni ke na ba interview na ye soki abeti kombo ya mutu moi quelque chose ekotaka aza na choix te parce que ndenge azabo il faut a planifier futur na ye a planifier lobby après kokufa na ye mwasi na ye oya boti bana na ye oya kotika bakotikala na nini donc eza mwa bongo eza ba makambo mosusu tozalaka kaka bato ya liboso te ke non toyaka kofingaka papa na biso Matou Samuel ye pe alekisi ye pe mataki ye pe ekitaki non babilo mosusu de notre côté pe tozalaka to ninga kobetisa pe baninga mosusu mabaku te tozalaka pe dur te na baninga babilo mosusu situation mosusu to comprenaka peut-être yo oza na yo na musala oyebi ke na musala oyo nazo sala soki lelo na koli soki lelo na kufi parce que toyebi ke na misala ebele ezalaka soki okufi bakokunda yo moi de compte final ekobima pona bana na yo bongo a passion ekobima pona bana na yo pona mwasi na yo mais bandeko na biso mosusu botalaka bandeko na biso o bazalaka ba journalier donc azo sala par jour bazo futaka ye soki asali te bakofuta ye te bato a bongo déjà na mitu na bango calcul ezalaka ya makasi aoyeba te lelo soki nakufi bana na nga bakotikala ndenge nini bakotelengana to bakotelengana te bana na nga nani mutu akozwa soin na bango wana nyonso ebetisaka toujours et encore mutu wana nyonso elelisaka toujours parent nyonso wana nyonso elelisaka toujours parent nyonso esalaka ke parent nyonso akomi kotala autrement nasala ta boye nasala ba air ebele ya musala nasala boye pour que lelo tolobi ata soki naza te bana nanga bamanke eloko te bana nanga batelengana te botenir rigueur ya makasi te mpona papa na biso Matou Samuel soki lelo aye kobeta lisolo ya faire egola alobi ndenge faire egola abanda obeta mbunda ndenge faire egola abandaki kokola ayebi ye en tout cas na bozwa yango na sens ya mabe te bozwa yango mpenza na sens ya mabe te papa na biso aza na besoin na côté na ye pe na moi visibilité parce que visibilité nde esalaka ke moi quelque chose ezokota na bandi ebela bato balandaki interview ya papa na biso Denis Ngonde bandeko na nga na yoka somo na nzoto na yoka pasi ya makasi kotala ba papa wana succès o basala mais papa wana ti lelo azobetela bino lisolo ke non afutelaka ndako ya kofuta eza ndako na ye te eza te ke atikala kosomba parcelle moko te tokoki koloba ka papa wana te toza pe na bandeko na biso ya théâtre toza na mama na biso mama alinga lelo oyo kutu alobaka te mama wana
mais mama wana ebele ya carrière asala na makambo ya théâtre, mama wana atikala kozala kosomba ndako na ye te afutelaka. Mama wana azofutela. Ezosalaka pasi ya makasi. Donc eza na ba réalité ebele o bakutanaka nango na ba carrière na bango o bakotikala jamais et au plus grand jamais koya kobetela biso masolo ate. Mais soki bomoni ke lelo akomi kotombola mwa Feregola lobi kuna koya kotombola héritier Watanabe bo tenir rigueur ya makasi te babilo mosusu bo comprenaka. Soki l'état na biso banda kozwa soin na bango ya koloba ke non ata mwa fin du mois boye bazanga kata mwa $500 te. Na yebi ke ezana ba makambo mosusu tolingaki to banda mona sur les réseaux sociaux te. Ezana kotombola mosusu o tolingaki to banda komona ngo te. Tozo mona ngo lelo c'est parce que moi makoki ezate. Naya kotombola ta Feregola, naya kotombola ta papa Hervé, ta ona koya kotombola ebongo moi quelque chose ekokota. Aza mutu. Biso nyonso tokendaka misala ezana ba makambo susu okende tuna musala yo moko olobi lelo o soki na sali boye te bana nanga ekozala pasi pe mawa. Na sala nini? Na kota ta boye, na mata boye, na kita boye. Ezalaka mwa bongo. Bandeko. Je suis sûr et certaine que touti ko se comprendre na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà. Bandeko nanga biloko kitoko eumelaka nango te. Biloko kitoko ikendaka nango mbangu kaka ndenge ezalaka. Tokomi na mwa suka ya partage na biso ya lelo. Ona bandeko na biso o bakomelaka biso na ba commentaire ke mama tu parles beaucoup, mama ozoloba mingi. Na oyeba te, tolobaka te. Tozalaka neti bababa, obandika émission oza baba. Totala na kaboyi. S'il vous plaît, bosalaka ba commentaire moko ya bien. Oya koloba ke non ozoloba mingi na oyeba te na o comprendre na bino te. Ce qu'il faut que tozalaka bababa, sala ndenge nini. Ba commentaire pas seulement chez moi, mais tout le monde a kango na ba émission bande ko na biso mosusu mona muto asala émission na kitoko boya ko commenter kuna oloba mingi so batu bazala bababa. To boye baka makambo ko commenter. Soki boye bi makambo ko commenter boloba ta bonjour mama e ko sala biso malamu. Voilà. Suka na biso yango awa bande ko nanga to komi na mwa suka ya partage na biso ya lelo. Permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine. Ciao.